Na boyoma. Obatami. Wana lobi yango wana nde déranger. Merci. Yango na bien. Ba no monde nga yo luka batu ba yo kapasi. Yo po yo kapasi. OK. Merci. OK. Au moins ma YouTube, yo ide bien monté au côté. YouTube est la kiti ngai biloko sama kamwana ngala osala kwa na ye bien monté. YouTube est la kribongo. Nalobi no boy. Zelana nu, nalobi boye. Nalobi no boy. Zelana nu, nalobi boye. Biloko ozoluka. Il faut kokanga. Biloko ozoluka. Il faut kokanga. Biloko ozoluka. Il faut kokanga. Ça va, yo komi porte-parole assis là. Ça va, yo komi porte-parole assis là. Ozali mwasi nanga toboya na sikoni. Ozali mwasi nanga toboya na sikoni. Ozali mwasi nanga toboya na sikoni. Ngape ana okende droit obi. Tomo naka boye Miss Lolo akomosanga na soki na batu nini po babanda koloba ba bêtise pona président Batista. Nga landaki ye. Abio ye mutu wana ba matière na ate. Bon papa yo za matière. Menga na matière na ye. Oso comprendre? Miss place oyo kota yango te. Berer wana osala. Oloba ke président Batista abanda ko changa litoi. Ngai kutu ngana chana ngayo litoi te me yo linganga yo moko. Nacha ba témoin. Basé Berenal. Miss. Onike Miss Touta en fait. Touta a fait petite sœur moko zaki anniversaire ni na kapela. Tingana tulungori to yaka faze wapi. Et pas docteur Marmon na Jabir. Hôtel te. Na flat ya docteur Marmon. OK. On comprend? Parce qu'on a foutu ta chambre. Na foutu. On comprend? Nazo na sundolai. Talaka nazo na sundolai. On comprend? Na sundolie ngana ke. Pe moena kende shenge zaji te. OK. Taka na kenda olala wapi? Na lala na bombo mais pas ba cousin nga James. Ozo comprendre? Donc moto ayebi masolo wana tu nandenge le kataga okimi mwasi. Menake kolala kote mususu. Alali ye moko. Na tongo na ye pa na beti for porte ya fongoli na koti na obine laka bilamba na keotika. To bule na tala na suki Miss yo pe makambo zoluka. Nga obike nga na limbisaka yo. Nga na limbisa po osailanga be misolo baba bêtise. Abenga na téléphone na senga pardon. Abenga na téléphone tosola. Ba voice pe na saila Miss pona mona pe makambo ondenge point c'est na bomaka moto. Bon, na bomeleka moto. Mais oye kokota lisu kaka na kata ndako ya yo. Vraiment. Miss na vi konga oza makelele lokola Motorola ya ba scooter nyosto ting ting donc wabi loba. Est-ce que yo penda on niveau Batista? Voilà. Mesdames et messieurs, très chers fidèles téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Sola tuni bino pa bota ba maternité ni boyebite mais souci ka ko confisquer sakit sakosi god couillon va cocher linango boko yinaka ya zo kufa te bolemba te oyi na emwana tata na yo mutu bokutani kala mokili moko moyo kenkele pasi boye eza nini mama nanga botelaki ye bino sola tuni bino pe botama maternité nini boyebi te mais souci ka ko confisquer sakit sakosi god couillon va cocher sola tuni bino pe botama maternité nini boyebi te mais souci ka ko confisquer sakit
Sakosi, God, Couillon, va cocher. Lindango boko yinaga ya zokufa te bolemba te. Oyi na emwana tata na yo. Mutu bokutani kala mokili mokomo yo kenkele pasi boye. Eza nini? Mama langa botela ki ebino. Oh, sola tuni bino pe botama maternité ni. Boyebi te. Mes soucis kaya ko confisqué. Sakit, Sakosi, God, Couillon, va cocher. Mayamba basali ba propos o ba tenir yakazanga elobeli onini. Vrai musendi esilat. Odi? Vrai musendi ba musendi solo vraiment ya solo ezasila. Vrai kizengi. Tant qu'on va avoir le temps ya ko se mesurer et pas des mères nyangi les questions za courage ya oloba ke des mères nyangi aza musendi. Zoba ya numéro 1 c'est sila. Pour des mères nyangi le kino sila na mayele boye. On a des filles à mikolo yo. Ozomona des mères nyangi alobi toko swana na nini te boya to swana na papier n'écriture les questions comment wapi. Voilà. Ozomona les questions comment wapi. Nga mutu na regretter makasi tu sais là dans la vie to ça na ba sembla te Pamela. Ezaka na butu mo peut-être musozanga makopa mai mutu mo apesa yo. Apesi yo kopa mai o ezaka cher epa na yo luka kango mutu opesa nga za kite Vivette Mayamba omona na boya ta nazoka soni ko ya Mayamba ozomona na ofanda na tali boye ya Gabi akangisa Vivette Mayamba omona ba surcharge Vivette Mayamba ba mama Kalunga ba yawana ba Cardozo ba yawana ba Thérèse ba yawana bango nyonso na omona bango tu bakanga décision finale na bango ezaki Vivette fakela na prison à propos makambo yaka makambo ya nani ya Mike la Duchesse oyaka ba grillontage ozomona Vivette asala mama na analyse moko boya Gabi ko supporter ngote akangisa Vivette bazwa Vivette ondimate ke mwana mwasi nde mutu baokene bongo na parquet ya Kalamu la Duchesse aya akokata kobimisa ta difronté babenga Madame Belva ya bimisa $500 na 8h30 8h30 je te dis 8h30 moi j'étais là pour vous donner témoin envoûtement de ça la bango bongo to ndenge nini. Okay. Comment yo y a na TV oui les internet tout ça na deux camps yo biso le la belle vie yo le la ka nani si là mais ce qu'on lingo vendre le mobo o lingo tout à mutu moko boy o vendre bité mutu fona lo bané atana ko lo bananga na ye na déplacer na langage mais un peu de respect quand même yo ko finga mutu peut-être salon bolam on a aucune prison ba tout baza déterminé Vivette ka dozo na mama Kalunga ba frère da Vivette ba longola dossier na parka ka même on a parka Gombe oui na Thérèse na lo banayo ba longola dossier na Kalamba même on a parka Gombe mais Belleville ya talate ya Gabi finga Belleville na Kalamu ah bon oui OK ya Gabi finga Belleville na Kalamu ya Gabi lo ba n'importe quoi pas Belleville on doit encourager mon Belleville habiter à mon amoisi avant de connaître biso so ni kambo ezali to sola on ndenga kinya OK mutu alobaki on so to condamner ndeko na biso Mike la Duchesse ya sali kaka analyse ata na bien fait moko Belleville ata soko finga no lelo Belleville oui mais ce qui batu mususu ba loba vet que yo za mutu mo okobakisa un moté ata ma Belleville na place za regretter avant de ma batalité moi na nga ke de prison makala Vivette ezamba liboso te bakange Belleville va contribuer ozomona mais lelo yo va na kit pour traiter Belleville musendi donc vrai musendi neza sila nga lolo bana binote vrai musendi ki zengi toro mangoto bobo c'est sila okomate ya deme nyengi oyo bino bozui autorité na courage yo benga Madame Belleville musendi nde sila na bino ba defa bovandi na plateau ero le bozwa solution bo tubela nzambe bientôt azoya mais tala bino penza ba robeta bino
film oba obeta bino film oba beta batu na série ya Sodome et Gomorrhe eza bino bianka zanga to komi na suka batu ba retenir ni pe ba batu ba retenir ici la gazoba demeure aleki na mayele si la vraie bourrique ayebe komate ba komela ke ya lulu pesa ke yo moni ba ko kocha na bino te ye mingi écriture yo akoma wapi ya koma ba zo film oyo ya koma akoma te kizengi sia na bino wana te sia aya na devant na de me ye ma to senga papa Constant Mutamba cha de me nyangi awa cha sila wa pesa bango dicter ota sila na bano benga na téléphone bo kanga ba téléphone aza na téléphone te po ya benga ya lulu ya kuzu bo kanga bango ba téléphone parobi Chantal bola baba na komele na live na ba message ba souffler ça ba ne c'est yoka ndeko sila ba buriki général babi merci na maman général maman Julie en tout cas oumela na mère ceux qui basa ba continuer so ba lokola yo en tout cas nzamba yeba ya pimela nzamba pimela Teresa Mobali apimela Sila Mobali apimela Gabi Mobali apimela Batandesi poser bango ba question ana kombo ya Musenzi ebima mais Diego za mosa lekechu aza mobala lekechu donc tout madame alobaka Diego akosala lekechu yela biso biloko sasa wapi sasa kama kwa journaliste azaki na nushka sasa lela abina nazala na ye naluka biloko ezate leketu oza biso yizongisa biloko sasa naoloba no ye tala ye moko leketu place aza na yebi sasa lobi tosilisi namonaka moto abendi akangi yango na chasse oke basilisi ko ntango basilisi balembi ya lali apres azwi ya eloko wana akangi na chasse akangi yango lizita akotwa na pape musho ndeza bo akotwa na pape musho akangi yaya mwamba banjolela aibanda kolela abenga biso ya na bazolela yaya tala leketu no yeba te akena nga wapi za zongisa biloko sasa leketu o mo soko lobite no tanga na kombo. Mais comme si makamba ya Kimusenzi oyo ezo continuer tozalaka ba époque oyo mélodie akufaki wana tomona leketu asala émission na tanya mabedi oaza mbongo lokwaza na kati atono basala émission bango mibale leketu afinga ba comédien nyonso basenzi comme si abandeli yango lelo alongoli ba comédien mususu parce que bakoma mikala ya sila lelo ba traiter madame Bellevue Musenzi liboso leketu afinga c'est sila vrai Musenzi eza moko sila lelo bango balingi ba traiter de mère Nyangi leketu omoni bana lelo cha mutu na yo de mère aleki sila na mayele bini balobi de mère Nyangi akota mibali na ndaku ebongo je respire na sila olobi ebongo je respire na sila basala ni tala toko shokane bien amukamata ezate mais ba résiku tunana déjà de ceux qui ba résiku to milimo mabe ya okotanga na mutu otanga bakoma milimo mabe awa leketu alobi kutu loko yo awo calculer ote osila no makila pamba zala loba na yo mwana ana sila ba makila na leki leketu na mona na kibomo mayele ya kibomoto na leki leketu na famille nanga na PDT pe na koza na ndeko PDT pona chelo poison okufa ozomona leketu na eza logique et normal maman aboti leketu na yemoko lesbienne mwana za PD mama kataka cop na tchétché bon muta bon ndenga na ko répondre mais na mutu na bino bo tchaka pechanga ne muta sala sila zala ba olinga iloko wana te na yebiso sila za fille de chance aza fille de chance tetanga banoke ne famille pas pechanga na bandal ba ba yebi lelo sila mta nani pechanga mta na sila ko classer lamba lelo pechanga muta sala sila po sila eba kolata sila swabo sila eba kolata c'est grâce à pechanga ozomona grâce à pechanga sila mona ngola grâce à pechanga ne sila mona fruit sila swabo sila la nani
lelo soki bacontact ebele apeshanga ebeba mutu aketo nani te balobi yende aza fia yango moni akita na bana mikeke na odiemela mondibo ya bato yebisa biso mobali nini asila ta nini oyo parcours asila ta nde bato babetaka so bato ta mikolo te ntango demian nyanga otanga asila na boulevard autant de mer otanga baola que ça de mer on monte on descend et on met le chapeau si là na boulevard na matata batu yango en tout cas ma Dieu merci ba papa na biso akala ba kenda non loba na yo ba papa Franco ba kabasele ba papa na biso ba Pepe Ndombe ba Josri ki amukuta parce que mutu vieux sila sabanga bango te apesa bango tika boye tant les gens mutu zui déjà mutu génération na bango oh monsieur le pas otombola bango OK tant on sa kinduma na batata batu na boulevard azota muscarpetin na yebi yango te ozomona wa baserana ba muscarpetin nini ba Commodore et René ba Sabina ba mobondo Sabina na ba Boucaré sera mobondo ba sera mama voilà ta libaya moko et kweibo ya zala déjà on ce qu'il y a zo René na boulevard vrendumba makase ya nani eza ya sisi ndumba numéro 0 eza nani yango mona kiti na bana batamike je respire le loko yemba te pona nani to sala ba jeté leya toko shoka naloba no bango balobi nani oyo deme nyenga ndumba vrendumba eza nani yaya deme nyenga mona classe tanga otanga yo mura yo zoloba nini ke saratola za ndakwa saratola mura yo sakana na saratola aleki yaya akangama na rideau moko te ba zoba saratola na 4 salons na ndaku na ye osomona saratola za na 4 salons saratola ana parking aussi la nango te saratola la tamuki asali 20 voyages balobi etongi villa na atongi villa emo villa neza ye ipamela atongi villa atongi yaye omoni teke mukolo ndako asiliki bane basala droit soko est-ce que ola ngana benga bino na kota le couple sa bino boya kota la sortie médiatique nani oyo demer nyang ba sa live na saratola bana papa na ba kota la live baloba ba on réclamer comment bien na biso moko to filmer ngo te mais to mona na TV ambo ba kolonda ku babimi yaya bongo pendant tout ce temps on a si la zaka wa afutela wa si la foutre la place moko te c'est là que chez les parents on a demer nyang na sarada ba foutre saka longa pa bango neni Moura keza ki boye et pas Covodor a beaucoup la moura apese fufu na tonga apese tina tonga apese biloko na midi apese biloko pourquoi et là 2 jours 3 jours parce que ça n'a problème yaya ala la moura pesa nga adresse moura yo yebezaka wapi apa mobali na kota ki pede ngir o bakanga ne photo oyo bawoyelaka mobali na film na poto yo moura lata la biso catch pede nzange lata sapatu mura to ndima yo ya parli papa so moda mura na sapatu to na catch no mona mura ta lata catch na koloni lata catch na koloni mezo na TV po finga batu oya te po finga lekechu nani ofinga nani ofinga Belleville oyo nini ke demi nyenga za musenzi na muta ya makaba ba senzi yo mura yo lekechu yo vraiment za muto ko finga lombo sala pa Belleville bisenga senga mona sila sila bisenga senga Belleville na benga na tournage te azoya ko sala lombo ye mo pa Belleville ba ta bochenga na casting te na ko yaka na ko kota yo yebisa biso ba kamni sila sala film ya mukoni benga Belleville yo moni Belleville lokoso yo moni Belleville semba ne musenzi ma numéro 00 za sila tango ke sa ki boy pa ba pechanga kuna bino bozala tango soko la pechanga pour la ta fa nike la pechanga la bino bozala yo
oyo lobano peke o penani sila lokolo peta zozo lokola ye mutafanda chez les parents 40 ans et peu à para le ka ne na 46 à que ça na 55 ans à que ça na ko bino pe besoin na TV bo bete la ngotolo na sila fu afuta ba mata soni ndak ba osa les promotions ya film était 2025 film eza wapi yo oh mono ya munoko solo nani oyo nani fille de chambre oh yo ya gola yo moza muto ko ala polo ya kinango ya gola est-ce que yo za muto ko finga sara ya gola oza na problème ya suki ya gola oza na problème lamba ya gola oza na problème ya teinture ya gola oza na problème ya lipapa wana problème ya mobali mais Sarah et bon ya za mobali ya za mobali te yemo papa yemo mama oh yeza des fois nous avons finga Sarah to la moto aleki yo za boya Sarah to la ema abosa ndenga banola oh abosa ndenga banola la conteneur Sarah to la otaka conteneur zobina j'aime rose njoka yona Jimmy Mono la kati Sarah to la bi mais non ça c'est quoi ça ça c'est quoi ça abi non quitter le travail OK démission Tala. Allez bien bango. Quitter le travail. Orlando te o seke le kechu makambo alo ba ke yo ba Orlando. Le kechu aye na biloko sasa na lo bana yo le ketala le kechu yakala biloko sasa lela. OK. Nazo yeba te ni na salinga akena nga wapi ozilo msusu sasa. OK. Ba mi banza masai bino ba mi ba ngoko maka basi. Mama ba futi. Hein? Oh, pas futi. Mama ba futi. Comment bango ba mi ba na société bango? OK. Oh benga pena bengi ministre yo ozomona nani ozomona muyaya na muninga no ovandi pe boye pe ozoloba pe na bengi papa ya biso mutamba yo mwana mutamba muninga no Voilà. yo za mwana papa ya biso dasa apesaki da consigne bino bapedi bokozala na mboko te bakokanga bango kosa epo bokola mama na tika kitiele mais olingi okoteli kaka bana mikie okoteli bana bato bakambu mozoka ta soni te moka kena kobuna ya fifisiwa baweli mobali okindo nzambe na ngai Seigneur Jésus Christ babuna fifisiwa na kermesse bawela mobali ozoka ta soni te bana libebi bato nzambe boma sodo yango nzambe yango kongo na biso to progresser te papa biso konsa mutamba okokanga baneke ba muka te okozola bango solution te ba rezi wana bana bazobebisa bavia bana bavia bana batami bala mike neti ba rezi abebisa fie bato mwana bata mobali ya mukie anga kene prière mais c'est grâce à madame Belvine de batika ye po bata bongo mabino mabokozala na bango na société bazo mériter mboka na biso te faut bakende OK. Bonjour, bonsoir, babone na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision kande to epsa bino musalande ebenga kabiso liboso na bino lelo toye lisusu c'est bien moi votre humble servante Pam Matondo autrement dire la star maman le qui a famille Libota la fille qui dérange défenseur il y a Sir il y a Belvique Kandi la patronne qui est poutine de l'écriture tabita ba comédienne zete ya baoba richesse ya Congo mama komi lisusu mama komi nini 2025 année ya sika ba film ya sika makamunyo sezo kende kitoko tango zoya na ba concurrence ya bandaku
botieli biso film nini na 2025 poto ya osala ba guerre oyo ezalaka vraiment loyal. Merci beaucoup na papa Faustin Ngomo de Bruxelles, maman BBC Djema la maman qui dérange, Regan ma garçon Paris, Natacha Goulola patron je te salue aussi. En tout cas focus na film na biso oyo Pasteur Didier. Deuxième épisode des Okota déjà mkona lelo to consommer film na biso to yebi ke biso to ya défendre ka valeur. Maman Belvia za ka valeur en za ka nini eza ba film oya komela ka biso to consommer mingi film na biso e kozala vraiment bien makasi. Merci beaucoup à Mayaya chérie Jeanne Mboso na kata France wana bambote no ebele Nicole Makalu mwasi ya bébé maman Germaine Makese na kata France bola moleke ebele maman Germaine Makese. Merci pour tout bambote no ebele la maman chérie ya mwasi maman Gina Mabia la Samika Amba la Cléopâtre de la presse congolaise, mon ami privé et personnel, je te salue, Dipiné et tout à écouter ma sœur chérie, je te salue, chacha moi na souka la famille bota bambote no ebele. Le lo vraiment la plateau na nga zanga mo côté na zana bien kazanga moi na souka famille bota biso déjà badio na biso na yebo ebike kendaka kitoko kendaka world yango bo lemba biso te biso chaque jour tozala anaye na plateau parce que makamba oloba ezanga biso te. Merci beaucoup aussi Enoch Luzolo na sema bilili so bomoni biso na bilili ya boye eza grâce na ye Enoch Luzolo so za parole mon ngai fongoli na plateau na yamba Bianca Zanga moi na souka ya famille bota. Bianca bonjour, bonne santé, bonne makambu nyonso. Oui, santé bien par la grâce de Dieu qui m'a Dieu fait grâce à ça bien. Et merci Naemoko, notre autorité morale, Poutine de l'écriture, voilà. Bellevue Télévision, Maman Moroté, Aray Goshi, VIP International, la Reine Mère. En tout cas, merci Naba Meloman, tout Balingrabiso, film, c'est côté, Pasteur Didier Yangouane, ils ont vraiment na Bellart Télévision, to consommer premier épisode na biso vraiment, to comme on a 5 ans na premier épisode na biso et ça la biso vraiment bien. Merci beaucoup Babi na Lama ma chérie à moi si, merci beaucoup na maman Claudine Bokatola, merci beaucoup na maman José Lusadisu, un grand merci à maman Ewin, merci aussi à maman Germaine Bidi, merci beaucoup na maman Ewin, merci beaucoup na maman Aniba Super, maman Ningo Yamputu, merci beaucoup na Emoko Pierrette Nanulungengo, un grand merci à mauvais propre Blaise Mokabi, Babi Blaise Mokabi Otema ya Batu. Et bon frère bata jogo to tanga komba mère tête to tanga komba jogo te vraiment puis au petit abatu il y a mauvais propre Dadou Kimiala babi ya bata nino en tout cas Evelyne Duchesse tunani ya vraiment yangwana babi fo balongola ba 10 ans pas ba cook ba pesa yo babi respect na maman générale Nzambe Magila mystique Babi respect na vraiment babi donc biso a tout ba maman générale biso wa to nzambe mayeba ki Pamela soki maman Gila zaki a bakouk nde mokonja vandi kuna bo amu kamate na nzamba vanda tala bité bango baza bata ba orgueil jamais na pesa bango jamais il faut bazaka na ngamba famille bota en tout cas maman nzamba batelo abate la famille mobimba vraiment merci beaucoup na Dipiné, merci na Samiga Amba la Cléopâtre de la presse babi biso le 20 février tokobina le 28 février biso tokobina makasi boya te pardon po bino bengisa biso te wana eza biso tobina so makambo te. Merci na Enoch Luzolo papa na Victoria babi mona star aza star, merci na Chacha et Pamela Matondo ba question yo et puis biano yanga. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga quand ndongo lobi ke ba question nanga ba réponse ya yo Bianca Zanga internet ngindi awa ba lobi ke internet ezaka église te mais trop c'est trop non mona ba senzi o ba ovana ba plateau ba dénigraka Madame Bellevue ou azana valeur na société. Le loso qui Madame Bellevue mais comédie congolaise et koufi momo na be sensé mo boye ba o bazana valeur na société te ba vani na plateau ba no dénigrer Madame Bellevue to démarrer mbala moko comment na émission oyo leketu na Fivette Mayamba basali ba propos o ba tenir Bianca Zanga elobeli onini vrai musendi esilat Obi vrai musendi ba musendi solo vraiment ya solo ezasila vrai kizengi tant qu'on va sonner le temps ya ko se mesurer et pas des mères nyangi les questions za courage ya oloba ke des mères nyangi aza musendi zoba ya numéro 1 c'est sila
po demain nenga leki no sila na mayele boye wana défi ya mikolo yo ozomona demain nyangi alobi toko swana na nini te boya to swana na papier na écriture leki cha koma wapi ozomona leki cha koma wapi nga mutu na regretter makasi tu sais là dans la vie to sala na basambla te Pamela ezaka na butu mo peut-être muso zanga makopa mai mutu mo apesa yo apesi yo kopa mai oyo ezalaka chere epai na yo luka kango moto akopesa ngo azalaki te Vivette Mayamba omona naboya ata nazoka soni koya Mayamba moso navandi na otala te navandi natali Belinda naoki pasi Vivette na parga kalamu ya gabi akangisa Vivette pardon na kati yo te ntango olobake oyoka soni ya Belinda et pourtant ba analyse na ba direct be mission nyonso o Vivette Mayamba asala ngo na ndaku na ye o bavana ndaku mona mama na ba te bavana Belinda vanda kana te Belinda vanda kana te Belinda zapa na ye ye bazake pa na ye bavana ndaku moko te ozomona na ofanda na tali boye ya gabi akangisa Vivette Mayamba omona ba surcharge Vivette Mayamba ba mama Kalunga ba yawana ba Cardozo ba yawana ba Thérèse ba yawana bango nyonso na omona bango tu bakanga décision finale na bango ezaki Vivette fakela na prison à propos makambo yaka makambo ya nani ya Mike la Duchesse oyaka ba grillontage ozomona Vivette asala mama na analyse moko boya gabe kwa ko supporter ngote akangisa Vivette bazwa Vivette ondima teke mwana mwasi nde mutu baokende bongo na parke ya Kalamu la Duchesse aya akokata kobimisa ta difronte babenga Madame Belva ya bimisa $500 na 8h30 8h30 je te dis 8h30 moi j'étais là pour vous donner témoin ça Fanny Katale ya yebi makambo na oloba Madame Belva ya zambon apesa Vivette ozomona mais lelo na comprendre te ezaka nini envoûtement mte salaka bango bongo to ndenge nini comment yo ya na TV oui les internet toza na décan yo biso lobela Belleville yo lobela ka nani sila mais soko lingo vandelo mobo olingo tout a mutu moko boy o vando bité mutu fona lobane ata na loba nanga na ye na déplacer nanga langage mais un peu de respect quand même yo ko finga mutu peut-être sala bolamu olingo ke ne prison ba tout baza déterminé Vivette ka dozo na mama Kalunga ba fula da Vivette ba longola dossier na parka ka même ngo da parka Gombe oui na Thérèse na loba na yo ba longola dossier na Kalamba même ngo da parka Gombe mais Belleville ya talate ya gabe finga Belleville na Kalamu ah bon oui OK ya gabe finga Belleville na Kalamu ya gabe loba n'importe quoi pas Belleville je dois encourager mon Belleville habiter à mon amoisi avant de kona biso so ni kambo ezali to sola ngona ndenga kinya OK muta lobaki on so to condamner de kona biso Mike la Duchesse ya sali kaka analyse bokangise lelo bolongole na parquet okende na parquet Gombe na soni wana Thérèse otenga na retirer na nga dossier nga naza na nga kuna te ya gabe bino okofuka mosenga nga video Belva ba ofuka mate ofuka mate po yo sale video asenga pardon Vivette okonta reconnaissante ata na bien fait moko Belvite ata soko finga no lelo Belleville oui mais ce qui m'a tout mususu ba oloba vet que yo za mutu mo okobakisa un moté ata ma Belinda la place za regretter avant de ma batalité moi na nga ke de prison makala Vivette ezamba liboto te bakange Belleville va contribuer ozomona mais lelo yo va na kit pour traiter Belleville musendi nzoka vrai musendi neza sila nga loloba na bino te vrai musendi ki zengi toro mangoto bobo c'est sila d'abord Bianca analyse wana kotala boye oyebi ke bango misatu wana bazalaka chaque jour baza tous les jours partout bazala bango misatu kovana na plateau Diego ba no poser bango ba question wana kombo ya musendi ebima mais Diego za mwasa lekechu aza ba lekechu donc tout madame alobaka Diego akosala lekechu yela biso biloko sasa wapi sasa kama kwa journaliste azaki na nushka OK sasa lela abina na sala na ye
naluka biloko eza te leketu oza biso zongisa biloko asasa naoloba no ye moko leketu place aza na yebi sasa alobi tosilisi namonaka moto abendi akangi yango na chasse oke basilisi ko ntango basilisi balembi ya lali apa zwi ya eloko wana akangi na chasse akangi yango lisita akoti wana pape musho wana eza boye akoti wana pape musho akangi yaya mwambala bandi olela ayibanda kolela abenga biso aya wana bazolela yaya tala leketu noyeba te akena nga wapi zongisa biloko asasa leketu omoi soko lobi te notanga na kombo mais comme si makambo ya kimusenzi oyo ezokontinue tozalaka baepoke oyo melodi akufaki wana tomona leketu asala émission na tani ya mabedi oyo aza mbongo lokwa aza na kati ya tono basala émission bango mibale leketu afinga bacomédien nyonso basenzi comme si abandeli yango lelo alongoli bacomédien mosusu parce que bakoma mikala ya sila lelo baotraite madame Bellevue Musenzi liboso leketu afinga c'est sila vrai Musenzi eza ye moko sila lelo bango balingi batraite de mère Nyangi leketu omoni banda lelo tia mutu na yo de mère aleki sila na mayele bini balobi de mère Nyangi akota mibali na ndaku ebongo je respire na sila olobi ebongo je respire na sila basala nini tala tokoshokane bien amukamata eza te mais barezi kutu nanu déjà soki barezi koto milimo mabe ya okotanga na mutu otanga bakoma milimo mabe awa leketu alobi kutu loko yo aokalkile yo te osila ano makila pamba zala loba na yo mwana ana sila bamakila naleki leketu omona na kibomo mayele ya kibomoto naleki leketu na famille nanga na PDT pe na koza na ndeko PDT pona otchelo poizo okufa ozomona leketu na eza logique et normal maman aboti leketu na yemoko lesbienne mwana za PD mama kataka cop na tchetche bon muta bon ndenga na ko répondre mais na mutu na bino bochaka pechanga ne muta sala sila zala ba olinga yeloko wana te na yebiso sila za fille de chance aza fille de chance tetanga banoke defablement pas pechanga na bandal ba yebi lelo sila mta nani pechanga mta na sila ko classer lamba lelo pechanga muta sala sila po sila eba kolata sila sobe sila eba kolata ye c'est grâce à pechanga ozomona grâce à pechanga sila mona ngola grâce à pechanga ne sila mona fruit sida sobe sila la nini lelo soki ba contact ebele pechanga ebeba muta keto nani te balobi yende aza fia yango mona kitana bana mikeke na odiemela mundiba batu yebisa biso mobali nini asila ta nini oyo parcours asila ta ne bato babetaka so batata mikolo te ntango demere nyanga otanga asila na boulevard ntango demere otanga baolakisa demere on monte on descend et on met le chapeau sila na boulevard na batata bato yango en tout cas ma Dieu merci bapapa na biso akala bakenda naoloba na yo bapapa franco bakabasele bapapa na biso bapepe ndombe bajosiki ya mukuta parce que mutu vieux silas abanga bango te apesa bango ntango deja mutu ozwi deja mutu génération na bango monsieur epo kotombola bango ntango osaki nduma na batata bato na boulevard azota muscarpetin na yebi yango te ozomona wana baserana bamuscarpetin nini bacommodore erene basabina bamobondo sabina na babukare sera mobondo baseri bamama baolata libaya moko ekweibo ya zala deja wana siko ye azorene na boulevard vrai ndumba makasi ya nani eza ya sisi ndumba numéro 0 eza nani yango mona kiti na bana bato ya mikie je respire leloko oyemba te mpo na nani tosalaka bajete leya tokoshoka naloba no bango balobi nani oyo demere nyenga ndumba vrai ndumba eza nani yaya
Demain nyanga mona classe. Tanga otanga. Yo mura yo zolo banini ke saratola za ndakwa saratola mura yo sakana na saratola. Alek yaya akanga na rido moko te ba zoba. Saratola na 4 salons na ndaku na ye. Osomona, Saratola za na 4 salons, Saratola ana parking aussi là na ngote. Saratola la tamuki asali 20 voyages. Balobi etongi villa. Na tongi villa. Et mon villa les aye. Ipamela. Ici la tongi villa. Atongi yaye o moni te ke mukolo ndakwa siliki ba ne basala droit. Soko est-ce que ola ngala benga bino na côté le groupe c'est boni boya kota la sortie militaire nani oyo demer nyang ba sa live na Saratola bana papa na ba kota la live baloba OK ba réclamer comment ba bien na biso moko to film rango te mais to mona na TV en bon do ba kolonda ku babimi yaya bongo ba pendant tout ce temps wana si la zaka wa afutela wa OK si la foutre la place moko te c'est la qui chez les parents on a demer nyang na Sarada ba foutre Sara longa pa bango neni Moura keza ki boye et pas Kovodor. Kovodor a beaucoup la moura. A pese fufu na tonga, a pese tina tonga, a pese biloko na midi, a pese biloko pourquoi? Et là là 2 jours, 3 jours parce que ça y a problème. Yaya. Ah là là, aide là la moura. Pese nga desa moura yo yebezaka wapi. A papa mobile na kota ki pede ngir. OK. O bakanga ne photo oyo ba wela ka mobile na filmo na poto. OK. Yo moura. Lata biso catch. Pede nzange lata sapatu mura to ndima yo. La basket. Ya parli papa so moda mura na sapatu to na catch. OK. No mona mura te. Ah lata catch na di colonie. Oh. Ah lata catch na di colonie. OK. Mozo na TV po finga batu. Oya te po finga lekechu nani o finga nani o finga Belleville. Oyo nini ke demer nyenga za musendi na muta ya makaba ba sendi yo mura yo lekechu yo vraiment ça muto ko finga lombo sala pa Belleville bisenga senga nde mona sila sila bisenga senga bebe na benga ba tournage te azoya ko sala lombo ye mo pa Belleville ba ta bochenga na casting te na ko yaka na ko kota yo yebisa biso ba kamni sila sala film ya mukoni benga Belleville yo moni Belleville lokoso yo moni Belleville semba ne musendi ma numéro 00 za sila tango ke sa ki boyi pa ba pechanga kuna bino bozala tango soko la pechanga pour la ta fa nike la pechanga lamba bino bozala yo oyo loba no peke o pe nani sila lokolo pete zozo lokola ye mutafanda chez les parents 40 ans et pour para loka ne na 46 akezo so na 55 ans akezo ndako bino pe bozala ngo na TV bo betela ngo tolo na sila fu afuta ba mata soni ndako ba osala les promotions ya film te 2025 film eza wapi yo oh mono ya munoko solo nani oyo nani fille de chambre o yo ya gola yo moza muto ko la polo ya kinango ya gola est-ce que yo za muto ko finga Sara ya gola o za na problème ya suki ya gola za na problème lamba ya gola za na problème ya teinture ya gola za na problème ya lipapa wana problème ya mobali mais Sara eboya za mobali ya za mobali te yemo papa yemo mama oh yeza des fois nous avons fini à Saratola muto aleki yo za boya Saratola ema abosa ndenga banola na container oh abosa ndenga banola na container Saratola otaka container zobina j'aime rose njoka yona Jimmy Mono la kati Saratola bi mais non ça c'est quoi ça c'est quoi ça abi non quitter le travail OK démission Tala. Allez bien bango. Quitter le travail. Orlando te o seke le kechu makambo alo ba ke yo ba Orlando. Le kechu ayela nga biloko sasa na loba na yo le ketala le kechu yakala biloko sasa lela. OK. Nazo yeba te ni na salinga akena nga wapi ozilo msusu sasa. OK. Ba mi benda masai bino ba mi benda ngoko maka basi. Maman pas fouti. Hein? Maman pas fouti. Maman pas fouti. Comment bango ba mi bal na société bango? OK. Oh benga pena bengi ministre yo ozomona nani ozomona muya yana muninga no
ovandi pe boye pe ozoloba pe na bengi papa ya biso Mutamba yo mwana Mutamba moninga no Voilà. yo za mwana papa ya biso nasa apesaki da consigne bino bapedi bokozala na mboko te bakokanga bango kosamu za lokwa bango na oyoka soni ta bolinga bo bakia madame bebe mapa na bango na neni abando futela ndako ya neni bomwana banda mwana muke mesila zaka la citas papa pesa mbonga mega papa apesa fufu papa pesa mbonga caleçon papa pesa mbonga soutien apesa mbonga elamba sila chez les parents mais Belleville responsable na kwa na ye déjà tongo abandi ko benga sila na tournage à théâtre abandi ko benga leke chubo zaka po bo conseiller sila zanda vraiment lelo yo leke chubo vano finga de mer nyangi ndumba nzoka vrai ndumba neza ya sisi papa batu ba pasola de azaka mwana mukie papa tia kotisa mabela kota na souci papa kenda na ba regret makasi papa ye ba wana ti okay akenda na regret andima te ke mwana ngana ko kokende na ba na ba yana ni wana ayoka susa ayoka pasi mwana salinga honte mais le lobby no boya te pobo finga de mer nyangi na sakato da sa pesa bino de a deux filles ya kaye na big oyi basila baba mayele te loka ba Chantal Bola bino kokoma kombo na moko te Chantal Bola mama paradis eza somo Karina roboma kona ngolo bike ngana kokoma Karina en mota bakisi en ami bale koma en pa bike makamune ezala mutu nyoso tiaka lisu na la baronne okay ozomona Chantal Bola za ndeko asile fo baza baba na tata moko mama moko ba bourrique okay boza bakizengi buti bozo atanya kovanda boyo leke tu yebi kokoma yo leke tu oza zoma yango moni en tout cas merci Nitu ba titre ya émission mutakomaka Diego omuta komela ke Diego moni leke ta yebi okoma omaza bazoba ti ba Diego mutakomaka baza bazoba ba yebi eloko te baza ba bourrique baza ba sans manière yo finga de mer nyangi muto azo la promotion ya Fally Ipupa mais surtout ça li constant le kechu ba émission bandai ko sala abandai ko ba propos oya bandai ko tenir et bandai ko zala ba foutie si la lobby na ye le kechu jamais ce qu'on va défendre nga il faut finga Belleville yango moni Belleville ata vet mayamba abano sa be émission so mona da a classer sur Belleville te ya clashaka déjà te ko finga Belleville bo non vet mayamba ya kate osomona asaka ba analyse na ye akoloba na me ya ko benga Belleville musendi obligé bango pasila nzoka ba vrai basendi nde bango na bana numéro 1 na bango kitati na bango na muta suka na bango tendresse bango tout baza ba suka misu lolo comme misu tendresse ya suka boloko ko na bosa ne ko tendresse ne numéro 1 yene mutu atre muta amema bango ti omona basendi numéro 1 zumo te libando nde mutu soka tala basi ba vrai basendi bango bato nde baza bo bavandaka boye bayebi te et puis maman bango paye na TV a dédicacé bango sans manière sans réflexion mais tant bango bayaka babandi boye babandi madame Belleville Musendi tant ba Marie Jeanne baroyaki bafuta bambongo badefa ba créer la village panda et créer afuta mbongo Marie Jeanne Bolole azongisi na mbongo ya nani ya nani ya Dada International yango village pande kweya Dada Kabela tanga 300 wana soit village pande quoi atendenge nini ma chérie mon frère au village pande quoi ya ozomona Nicolas Kimos ma chérie mon frère bozo kata sonité ye mona mobile mobimanja ma personne ma le seul restaurant na yo popo la maman na tika kitchen mais olingi o kotelika bana mikie okoteli ba mbele makambu bozoka ta sonité moka kena kobuna ya fifisiwa baweni moba okindo nzambe na ngai Seigneur Jésus Christ babuna na fifisiwa na kermesse bawela mobali ozoka ta sonité bana libebi bato nzamba boma sodo yango nzambe yango kongo na biso to progresser te papa biso konsa mutamba okokanga ba leketu ba muka te okozola bango solution te ba rezi wana bano bazo bebi so ba via ba via bana batami bala mike neti ba rezi
abebisa fie bato mwana bato mobali ya mokie angaki le prison mais c'est grâce à madame Belleville nde batika ye po bato bongo mabino mabokozala na bango na société bazomérite mboka na biso te fo bakende. Ok, merci beaucoup Foba Kende. En tout cas, trop c'est trop. Fivette Mayamba, yo pera fo zwa kicho vanda pe. Fivette Mayamba, oya olobaka okokama kambute. Soit olobi to yena mutakala olongola maputa na live. Sarah Tola yemoko Fivette Mayamba alelisa yo. Fivette Mayamba logique de jeu to vanda penza ata diplôme ozwate. Mais yo vandi ofinga batu basenzi. Obi emoko kamusa ngai vraiment. OK, les ara bon, le monde est compliqué. Fivette Mayamba, okena ki danseuse pas Koffi Olomide, l'échec à danseuse Fivette Mayamba. Na oyela on a live ngamoko na kimia nyoso. Na oyela le kechu obaloli maloba. Le kechu obaloli maloba. Alors, beau faire attention. Tozana ba matière na bino ebele bokoko supporta ngote o eza guerre à YouTube mto kangisa mto azate parce que mto banga mto azate Diego fais gaffe ko hier na yo na internet biso ne stomona yo za na niveau ya Belleville ata na songa linjaka okomate Diego ata na songa linjaka madame Belleville okomate ya deme nyengi oyo bino bozui autorité na courage yo benga madame Belleville mosenzi nde sila na bino ba defa bo vandi na plateau ero le bozwa solution bo tubela nzambe bientôt azoya metala bino penza ba robeta bino fimbu oba beta bino fimbu oba beta batu na série ya Sodome et Gomorrhe eza bino bianka zanga to komi na suka batu ba retenir ni pe ba batu ba retenir ici la zoba demer aleke na mayele si la vraie bourrique aibe komate ba komela ke ya lulu pesa ke yo moni ba ko kocha na bino te ye mingi écriture yo akoma wapi ya koma ba zo film oyo ya koma akoma te kizengi sia na bino wana te sia aya na devoir na la de me ye mato senga papa Constant Mutamba cha de me nyangi awa cha sila wa pesa bango dicter ota sila na bano benga na téléphone bo kanga ba téléphone aza na téléphone te po ya benga ya lulu ya kuzu bo kanga bango ba téléphone parobi Chantal bola baba na komele na live na ba message bo souffler ça ba ne c'est yoka ndeko sila ba buriki OK ba mamboto nga na pesi na donc on laisse Nzamba vers ça c'est merci à toi Niki Lessa Odette Lessa maman la Lesline merci à ya Majos Lessa ya Dodo Lessa ya Richard Lessa merci à Mifi Lessa motema ya papi Irène Kialuta motema Richard Nadine Kialuta Jocelyne Kialuta Karine Zanga Patricia Branco un grand merci aussi à le roi célèbre Christian Ngoma, merci à Pichu du Foie na Mignon Noble, merci à Mauvais Pop Jean-Paul Kapinga, Motema Maman Nassi, merci à Mauvais Pop Tito Dakosa, Jana Banaka, Motema Rodrigue Banga na Italie, merci beaucoup à Sarah Lema, Jenny Lema, Aquarium Kilo à Congo du Fabel, merci à Moro Pamela Matondo, merci à la présence ya Chacha, merci à Samiga Amba, la Cléopâtre de la presse, Bazaka Ibaomi Baleyena Mambi Yabel, merci à Enoch Luzolo, papa na Victoria, moi la star à star. Un grand merci à Dipini, tout est côté en Nimba. Merci à maman générale. Babi, merci à maman générale, maman Julie. En tout cas, Oumela na mère. Ceux qui bassent ba continuer ce ba lokola yo. En tout cas, Nzamba yeba ya pimela Nzamba pimela Teresa Mobali. A pimela Sila Mobali. A pimela Gabi Mobali. A pimela Maternesse Mokonzi, mama Julie. Awa biso so bosakani biso pe ba mukamate baza awa parce que muto obangisa mutu azate. Merci beaucoup na Davina Apwa ba bon séjour na kata Lubumbashi osaka musala na ye maman millionnaire ndo bambote no ebele Sylvie c'est ka notre CG bambote no ebele tonton Patrick tonton Mundirba tonton Yamsi Yambe todo Tadinga Lapa en tout cas ba tanti na biso nyonso samika amba Dipine en tout cas bambote na bino ebele Chacha je te salue aussi so bomoni biso na bilili boeza grâce ya cameraman na biso Enoch Luzolo papa na Victoria moi na star za star to sam sala kande to yokanaki. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye.